abali aye ko bala roi Ahab. Donc roi mobali na ikoma na roi Ahab. Donc kanga bali wana donc aye ko koma princess. Akomi sikoyo reine. No, akomi reine pa. Parce que la princesse et quoi ya papa na ye. Akomi siko reine pa mo. Kanga aye ko bala roi. Tellement azalaki na makamba mabe akutaki na ngo eva papa na ye, donc yango akotaki na ngo pe susu na epa ya mobali na ye. Donc azali ko dominer, donc dominance moko azali na ngo somo, you know. Ndio bongo. Ya okay. Yango tosolo bala lelo ko. De place okoya komona ete deni mama anya uti koloba muasi oyo babengi kombo ya Jezabel. Tango azalaki pa papa na ye comme princesse, siko abali ayeko bala Ahab azalaki roi na mboka ya Samaria. Samaria na bandeko basili koyeba ezalaka na pays te na kala. Mais Samaria ezalaka mwa konte ya muke ya mukonzi moko boye komone Shimei. Ye mtaki na vallée na ye wana. Et puis somba maka na mbongo, tamba somba ki ya ngombo na mbongo de parmi famille ya héritage ya mukonzi oyo Ahab. Baonde basomaka mabele oyo ebayo komisa na kombo ya Samaria. Mais Samaria en réalité na kale ezali na kati ya mabele ya Juda kaka. Ezali pe baona ba Yuda oyo kaka bana Israël kaka wana. Mais siko Samaria yo koma comme pays moko un peu séparé, mais comment il peut très puissant de façon que comment il peut dominer Israël nyonso et puis bango ba comment il a moi contrôle très puissant. Na Samaria okoya okuta bana Israël bazalaki wana ya trop ba yeko se concentrer parce que mukonzi oyo Ahab bana papa na eti ye moko bayebaki vraiment kosalela Nzambe ya wana Israël ezalaki na pe na place wana bazalaki pe bien béni. Israël nyonso yaki ko se concentrer na mabele ya Samaria. Bien après okoya komona ete nkolo eso yesu tamba asengaki mama wana sunani talela nini mai, n'est-ce pas? Mama ya Samaria. Mama ya Samaria. Oyesu réponse na pesa kiye. Biso na bino toyoka na kate. Biso bino toyoka na kate. Toza koya. Okoya komona ke na kala bana Samaria na Bayuda baza koyoka na bango. Mais nina moye ko kambola bango tokotushi yango te lelo, mais bon comprendre ka na place oyo koma Samaria ezali na kati ya Israël pesa iko dominer Israël nyonso. Mais mama ndenge oti koloba awa problème ya liboso eye yangoyo. Ndenge batu mingi bayebete mobali akoki na ye kozala célibataire, n'est-ce pas? Tant bazali célibataire makambo nyonso tourner très bien. Boke na ndako ya papa oyo bokolia bokomela bokolala bokokenda bino boye vacances pe bokozonga na bino. Problème moko ezali te. Kasi soko moni mutu nyonso azaya na mokili président mwana mbali abali jour na bali yebaete mambo wasobele matwalu kiti. Ozakola na mama. Na yebite soko mona ona société na biso. Oh yes. Makambo chanja kapenza. Yo exception ni ya kasoki mobala azaki célibataire bonga bali et puis place vous avez nokolela moi fufu na bino malgré moi ça dans la rawante vous akolamba na bino mesiko yo mama na bana koti na ndako. Moi ça côté siko moi c'est siko mutakomi na charge akolamba kati. Siko bino la ba choboni zwa kosala mo so ezate po mama ya ndako asia koti. Akoti. Yeah, donc mama ya ndako yemtu sikoyo soki mama ya ndako ngwa yena mazali ya malamu. Donc makambo malamu pe continuer soki mama wa lingine batu bazana ndako te makambo ko changer. Ah, ikope kufi. Ikope kufi. Yango mona ke ba msuto depuis viona bana to ka changer, you know, po moi sina mbali donc ba yaka ba sali mbali. Moi c'est yana bazale na ye mbali pa yana bazale na ye. Aussi on ka jaki ba dominer na moi si. Oh yes, na ye bien trop ça. Des places to comme l'impresario Joaquim Mezambona Matia National ne bandite sa plage à liboso da ko pesa introduction. Mais to comme na point où problème à liboso yango e bandi na via Ahab. Roi na kati ya Samaria, roi ya Israel. Azaleko sambela Nzambe ya Israel. Azaleko mipesa lo sam makamionso na Israel très bien, problème ko ezalite. Kasi mama oya Jezabel na tama koti na ndako ya mokonzi makamwekei na se ebaliko tourner. Premier problème désobéissance ya muasi oyo babi komba Jezabel mutu makasi. Ekotaki orgueil ekotaki. Deuxième likambo akomi na esprit ya dominance oya autaki na bikolo na tribu na ye kieto baniko ya problème oyo ezalaka ete frère oyo asambelaka bongo ko bala mwasi oyo soit asambelaka te ou bien ayebi même religion auta te ou même que auta pe na ba religion ezali ke totalement opposé na frère oyo
na evite soki na mona yango te. Na sina mona yango bona chrétien akeko bala musulman et puis mususu akeko ba aza nani mutu catholique akeko bala mutu kimbangiste you know eza rappela ba mélange ba culture ba mélange ba religion biloko boy awa bana Israël précisément mo konti oyo Ahab mélange liboso ekoti ndede ou bien Ahab abeli Jezabel na Nzambe ya Israël kieruta masalaki na nani na Naomi na Boaz rute bazalaki mwana Israël te azalaki Moabite melokola abalelaki na bikolo ya Nzambe ya Israël ya Naomi ajoindre nani Nzambe ya Israël awa pe lipate baniko beta na awa entre Ahab mokonzi ya Israël qui ayebi pe kosambela Nzambe très bien ou bien abeli Jezabel aya na se ya dominance ne asala Nzambe ya Israël ou bien Jezabel awa aza kosenga yo Ahab sala nini landa ngai na Nzambe wa biso ya Astoro oya ba demo wana oya saila Baal oya Baal mais si tu aza na ba puissance ya dominance sexuelle ba puissance ya bikobo ba maître ya mabe ou bien ngai ou bien mutu moko te na ndako oyo kokoso eyaki wana ya liboso ya ngoyo mama anipoto ke nokozwa repona biso ya liboso okomona ete mokonzi ya Ahab eloko nyonso alingi kosala mwasi oyo babengi koma Jezabel atelemeli yango aye koforce Ahab te bana lelo oyo Israel nyonso ifu bandimela Nzambe oyo ya biso Nzambe nini oya bandoki wana Astoro ou bien yete ekomaki na point où Israël nyonso banda na ye moko mokonzi d'abord baye kosala nini baye kodomine yango oza kolanda na mama ani premier kokoso yango oyo Israël Bible elobi yango poto kozwa répondre biso pe tozali kozonga mama ani yebisanga bato boni bazalaki na Israël bamipesaki na kosalela Nzambe ya Jezabel 10 millions bato bakendaki po basalela Nzambe oyo ya oyo ya Jezabel oyo bazala kosalela babale wana donc 10 millions bazalaki basalela Nzambe bazalaki na kati baprophète donc bango nyonso batiki Nzambe na Israël bake balina bango Nzambe oyo ya Jezabel donc 700 kaka 7000 bato kaka batikalaki oyo bazala kosalela Nzambe donc bakoza baprophète basalela Nzambe 7000. Donc comparé 10 millions, soit Israël nyonso ekimi Nzambe ya bomoi, batiki Nzambe ya Abraham, batiki Nzambe ya Isaac, batiki Nzambe ya Jacob, bakenda bango sala nani? Astoro. Nzambe ya Baal. Déplace oyo kokoso ya liboso ebandi tokoya komona koma sikoyo première saga to premier désordre de Jezabel akotisikati na Israël na molimo na ya nini? Ya Jezabel ya dominance ya pite ya kokotsa ba fausse prophétie parce que bango bazali na ba prophète na bango pe de Baal de place oyo tozali kokozwa première réponse na biso tango tozali kozonga toko continue sur ba sarclage avant matin so ezo bisika na yango mama ani na banza oza na distraction ya récréation lingo pesa na bandeko poto ke kozwa première réponse na biso na mpoko ya lelo yo mabina na Yesu. Merci Ndeko kokeni musikate tokeni kotala masikunu ya Yesu oyo. Hallelujah. Amen. Boti bakomi kokunda bana esika bana bakunda baboti yo. Ofingi bakonza mboka na minoko olakela mi mabelino. Toute autorité vient de Dieu. Mabena bango bakonzie mutika Nzambe ye moka jije bango. Aliwa na kenangayo. Bande ko lisusu merci mingi mama ane ndengo sili ko sa na distraction o na sepeli ko tala ba miludi yango na banza Ndeko yope kuna uza ko landa kabiso o sepeli ko tala ba biloko o n'est-ce pas mama ane mama ane zongi sa biso na train na biso ya makambo tozali ko lobela awana poko ya lelo yo tozolobela Jezabel lelo oyo donc tozolobela ye bato ba mama wana zaki na molimo moko malamu te yende tozolobela lelo oyo to Nzambe na ye aza kosambela kombo na ye ezalaki Astoro donc
Nzambe wana ba kwanza ko tula kisaka makambo nyonso mabe babale kotaki na kati babiloko nyonso mabe ezalaki na kati. Donc comment ekoeselaki Israël yango tuto kota sikoyo ni ata bien. Merci mama alindenge osili koloba ye tozali kolobela molimo ya Jezabel, molimo ya mabe, molimo oyo ekozwa autorité sur mibali 10 millions mibali na Israël nyonso bakoyaki na misala ya Jezabel ya muasi kodomine mibali. Mais surtout autorité basi baya kozwa yango ekomaki comparable na bamakambo mingi oyo kaka toyi kolobela ezali koleka na société na biso na mikolo lelo oyo makambo oyo kolosa monaki na mokanda ya Jean na Apocalypse 2 et puis chapitre 2 verset 20 que bozaye na molimo ya Jezabel. Mais maman